nzambe penza abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Ebandeli ya semaine la mubisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote nebino. Na chambre basse ya parlement secrétaire boyebake président Aimé Boji Sangara a réaffirmé l'engagement naie pour la promotion ya genre paix efficacité parlementaire balita élément. Président de l'Assemblée nationale Aimé Boji Sangara a accordé ki lobby eleki audience moko na réseau ya ba femme parlementaire oyo bayaki ko présenter officiellement ba membre ya bureau na bango ya sika o bauti kozala mise en place. Conduite na présidente Nayango, député national Antoinette Samba Kalambay, délégation ba profitaki na bokutani oyo pour na ko échanger na speaker ya chambre basse ya parlement sur l'orientation minene ya réseau ainsi que na organisation ya sortie officielle prévue le 28 mai prochain. Au cours ya ba échange, représentante ya réseau ya ba femme parlementaire atalisaki ba préoccupation ya ndenge na ndenge lokola représentativité ya ba femme na ba instance parlementaire, ba conditions liées na ba mission parlementaire ainsi que na renforcement des capacités ya ba femme oyo ba ponami afin ya ko permettre na bango ba assumer ba responsabilité institutionnelle na bango kitoko. Réseau des femmes parlementaires, nous avions mis en place un nouveau comité. Et aujourd'hui, nous avions rencontré le président de l'Assemblée nationale. D'abord, premièrement, pour lui présenter le nouveau bureau. Et puis, nous lui avons présenté les desiderata des femmes parlementaires, entre autres la représentativité qui ne suit pas par rapport au nombre de femmes, les problèmes des missions parlementaires et la formation des femmes parlementaires. Notre président est genré et il tient beaucoup aux femmes parlementaires. Et nous pensons que tout ce que nous lui avons posé comme desiderata aura une suite favorable. Attaché à la valeur d'inclusion et promotion et leadership féminin, président ya chambre basse ya parlement a salué qui dynamique poussée na bureau oyo ya sika ya réseau ya ba femme parlementaire. Ainsi, Aimé Boji Sangara na occasion a encouragé qui ba membre ya structure oyo ba landela ba engagement na bango en faveur ya valorisation ya ba femme au sein ya ba institution ya république pe renforcement ya participation ya ba maman na ba vie parlementaire. Speaker ya chambre basse ya parlement a rassuré ki na bango accompagnement na ye na ba initiative oyo ezali kokende na sens ya amélioration ya ba conditions de travail ya ba femme parlementaire. Eke yo 86e session de la Commission africaine des droits de l'homme, ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, maître Samuel Mbemba Kabuya, avec Isaki Mongongo Yambukane. Je vous salue au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Luka et en mon nom. Mesdames et messieurs, en ce début de la 87e session, je voudrais exprimer ma gratitude envers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est davantage engagée dans de nombreuses initiatives ces derniers temps pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique. C'est ici l'occasion, moi, de saluer au nom des victimes de l'agression rwandaise de mon pays la résolution 643 du 30 octobre 2025 qui a reconnu les crimes internationaux ainsi que le crime de génocide commis en République démocratique du Congo. Cependant, ces efforts ne sauraient occulter le drame du siècle qui se passe à l'est
de notre pays. Drame signé par le président Paul Kagame et les forces rwandaises ainsi que leurs supplétifs de l'AFC M1. Dans les zones sous occupation, les populations civiles subissent des violations massives et systématiques constitutives des guerres, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Le dernier rapport de l'atelier organisé par le gouvernement avec la société civile montre qu'en 12 mois d'occupation des villes de Goma, Bukavu et environ, le Rwanda a fait 17 015 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique, dont 15 769 cas d'atteinte à la vie, 829 cas d'enlèvement et les chiffres effroyables d'une femme violée chaque 4 minutes. Le cas d'Ouvira est encore plus déplorable, avec 1500 civils tués, 300 nouveaux déplacés, 12 000 enfants déscolarisés et de nombreuses fosses communes. Je termine mon propos par un appel à la conscience et à la mobilisation accrue pour l'idéal de paix et de justice pour lesquels nous devons continuer à travailler sans nous lasser jusqu'à ce que les derniers dirigeants inconscients d'Afrique changent de gré ou de force. Redynamisation ya parti Alliance de Congolais progressistes élu Yaselemba ou Maantwene Musilo Yazalaki lobby sur terrain pona co-installer ba comité ya ba quartier Pululumba Mboupé Kalunga 2 retour en image. Ah oui, ayamamaki kitoko lokola roi avec un pacte paix idéologie toujours. Yenani chouchou yabana Selembao élu ya ville province ya Kinshasa honorablement Antoine Musilwei affectueusement appelé Soso Yamboka Matembele ya Simandaku eratakate jamais erata ezalaki bongo lobby eleki à l'issue ya descente na ye na quartier Pululumbambu plus précisément na veni Malungani tozaliawa na commune ya Selembao. Et Sengeli Boye Bake descente Oyo et Sangisi plus de 100 personnes et Ezali ko s'inscrire na cadre ya tournée intercommune pour la redynamisation ya parti Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle parti cher ya sénateur Jean-Tini Ngobilambaka autorité morale Liboso ya base Mibale ya quartier Pululumba Mboupé Kalunga 2 élu Yaselemba Ope au cadre ya ACP honorablement Antoine Musilwei atalisaki bango ba réalisation ya ndenge na ndenge Oyo sénateur Jean-Tini Ngobilambaka à l'époque gouverneur ya ville province ya Kinshasa asalaka penini ezali comme projet d'avenir pour la commune ya Selembao sur place kakawana ba témoignage et salamaki pour na oyo bazwa déjà misala na nzela ya honorable Maantwene Musilwei. Bon, tu travailles qui comme il faut. OK. Ndenge senga pe que tout ça là, tu travailles qui bande ko futa biso. Bon, moi je suis ezaki am suba 700,000, am suba 600,000, la ndenge pe no travail. 700,000. Oui oui. Bon kanisi esili ten lokola honorablement Antoine Musilwei achela bango cabine awa minda ese pela pelele courant ezongaki sur le champ pe esengo ezalaki makasi na population. Juste après, ezalaki place d'installation, il y a les deux comités oyo désormais bako kumbela ba base ya ACP na ba quartier Pululumbambu pe Kalunga 2 na commune ya Selembao. Nasuka ya cérémonie au cadre ya ACP honorablement Antoine Musilwei atalisaki boye. Biso de CP là qui doit continuer musala biso sensibilisation na eti na mi ya autorité morale na biso
ndeko Jatini Ngobilambaka le suprême tozo continuer musala ngo parce que bosenga ezali chez les Mbao et kozala la représentativité na chaque parcelle ACP Jangate de pour moni biso to el sous lelo koto ko kutana na bande cordon oye ba présenter biso ba base na ba 30-30 et pour na biso za esengo munene esengo makasi tant to somona ba tu ba s'adhérer na mouvement boye ba ko benga biso de par-ci par là ngai pe na 30 na ngai boya bo installer ngai na miso batu mukimeme ba ke na za membre ya ACP et pour na biso za fierté munene ne yango nabi en tout cas sénateur Jatini Ngobila pendant na ngwene na yo tika biso ça ile musala kalate to peut son rapport et pour la bino ma biso bosikali boza mbote papa ACP zanu pour la biso nyonso apporte ça au fungwama boya bo sa dena ACP boza de cité ACP za parti na ngai ya yo pe ya biso banso na esengo na mitema population bazalaki na bamo juste na sepeli toujours papa bana maotweni aela biso ka idéologie take biso bana na pulumbambu toke liboso bona ida eli biso take fati beton en tout cas balongoni anzambe asunge lisusu ake liboso po makambo ezaka po na esaye pulumbambu to vivre te tozaka lezi nyonso tolukaka sala lelo to ana kura mingi pela aeli biso suba auto école aela biso suba esthétique mambre belé seke pona biso ba jeune tozaka na sima papa na biso maotweni libanga sepeli parce que donc sepeli na honorable de to moni ye avec ndenge pe kolela ezalaka awa bikanga kokanga bana mike bato bazokende sala en tout cas lokola ye moko de la kuti to sepeli ki poto pesa déclaration wana to sepeli na likanisi ya notre maotweni donc awumele na ye donc apprécier nyonso tala ya kosamba ezate koloba mingi mbanga pasi honorable Maotweni Musilwei azali kosala ya mingi pona bana ya commune ya Selembao ya ngonde balobi baza na yeti lifobo awa mutu mususu ameka kocha lokolote obele chouchou na bango honorable Maotweni Musilwei soso ya mboka matembele ya simandaku jamais rata epesa zuwa te yeke yo lobeleki incendie monene esalamaki na église Shekina tabernacle na quartier de Bonhomme tozali bongo na commune ya Matete. Commentaire moto oyo bozali komona ezali kopela boye bazali kotumba ngulu te bazali kotumba tabate kasi ezali nde incendie monene oyo se déclaraki na tongo ya dimanche 17 mai 2026 na église Shekina tabernacle oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete tozali awa na ville province ya Kinshasa. En fait, en direct, je vous présente en direct. Voici la réaction de ce fidèle. Jusque-là, botika na yebisa bino ke incendie oyo e causé ba dégâts matériels importants na lieu de culte emblématique oyo ya capitale congolaise. Selon les témoins sur place, ça a commencé depuis 5 heures du matin avec une grande tuile venant de derrière, de l'arrière du bâtiment. Et voilà. Selon plusieurs témoignages, moto et bandaki kopela à partir il y a 5 heures du matin na kati ya bâtiment pe et panzanaki rapidement l'église Mobimba. Ba habitants ya quartier ba affirmé que plus de 90% ya ba matériel oyo basalelaka epeli moto. Ici, c'est devant le bureau de Papa Roger, dont le toit vient de tomber. Donc, en tout cas, je ne serais pas avancé si loin, mais si vous regardez le toit, il y a déjà le feu. Donc, si on ne vient pas dans 1 heure, on risque de tout perdre. Tisikoyo cause incendie et ébalité en attendant banquette kasi tokumisa nzambe
po ata mutu moko te akufi na moto oyo epelaki na ndenge ya défoité. Comment avoir les images de l'arrivée à Origine pour atteindre son information, pour venir à l'aide à l'église. Quand je vous montre sur les images, je suis sur place en train de porter pour venir aussi à l'aide aux frères et sœurs qui sont sur place. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? On tient incendie, mais ils ont la pression. Mais ça la maïté. La maïté, ça vient la maïté. Mais si tu ne pas vous aller, comment ça fait? Mais ça me salade. Mais moi le lengo. Et puis on me dit que tu pompe et bimisa maï, mais ça on maï. Ba maï, maï ça ne soit pas la makolo ba. Oh. Mais ça bana ba il y a avancement ça que. Ba avancer l'autre parce que kuna moto ça kaka. Eza passi dossier à suivre. Jusqu'à présent, moto est enflammé. Moi, la fameuse au matin. Ça, quand il plafond, c'est possible que non. Et qui est encore ici. Il pouvait d'abord commencer par ici, les côtés. Ils font encore d'ailleurs. Après la polémique, on est tambolaki autour, il y a combo naïe, pasteur Moïse Mbiye abimaki na silence naïe week-end eleki po na koboya main tendue, il y a opposition pe a sengi pardon na ba perne. Allez, que le Seigneur soit loué dans le baninga la po que etikala entre biso. Merci beaucoup pour notre soutien, nous avons bien na moine ba image Moïse Mbiye azana aéroport Nyabima ba botolier passeport c'est faux, na tikala au kenda aéroport na azana bien. Et le seul voyage qu'on a préparé, c'est le 21 novembre, on a encore Arena, à Bercy, c'est tout. Le reste, on a Kisasa, je suis en bonne santé. Merci Mingi, on va continuer à soutenir le chef de l'État, Papa Félix, et puis Maman Denise, ma maman de tous les jours. Et merci beaucoup, merci. Et surtout, je vais remercier les jeunes de l'IDPS, les parlementaires debout. Vous vous rendez pas compte, mais Elobo Sali, c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que je voyais l'opposition, récupérer Malobananga, Ponako, Tchamakamo, comme bien Amitoa Batou. Mais lorsque vous avez parlé, on m'a dit que Batikal Nassoni, en tout cas, Bande Konanga opposition, désolé, je ne suis pas de votre camp et je ne serai jamais na camp ya battu soba Bundi Samboka. J'aime tellement ce pays. Je sais pas ceux qui bolingonanga pour Namboko et Fosus on a prouvé en haut. Quand les autres ne faisaient que parler, moi j'ai écrit des chansons pour attaquer la rébellion, pour nous soutenir initiative, il y a gouvernement, initiative, il y a Fonarève. J'ai fait que ça toute ma vie. Et biskan sona kendaka ataba pesina tikete na lobaka pour namboka, il y a des images quand les autres se sont tus, quand même les membres du gouvernement avant d'Aikimia, moi j'ai parlé toujours, vous voyez ça. Mais Zambazolokumu, et je sais que Congolais va beau sanité, Bolimonanga pour la Congo. Alors ce dimanche, pardon, la moni batou, oh, tout le monde d'église, église, il y a rébellion, il les églises, il y a des politiciens. En tout cas, jamais. On a une église, pour la Nzambe, il y a église. On a une idée politique, Koyate, parce que on a déçu, on s'ennuyait. On s'ennuyait, puis aux offrandes, on dit que ça sert à rien. Donc, Koyate. Tikano Nandaku, parti politique, tozalaka ngo même pas. C'est surtout c'est l'Nzambe. Nous avons un homme évidemment ma père il y a RSC, nous avons membre il y a RSCT, mais j'ai beaucoup fait pour nos papa vendre ensemble et moi na le bango exaté, bango un jour sur balingi baoyeb sabino le rôle que j'ai joué ngai Moïse Mbiye pour vendre ensemble. Mais j'ai vu une émission avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'insultes. Moi, que bazan la preuve, il y a ma benangai, bazan la vidéo, on débat étouffé, je suis surpris.
je vais vous épargner des détails belé. Solo na bina kendo na parquet na le baba bimsaka si ba preuve ngo ba ya solo ba mona na moyembi azana respecté pour na ba père. Vous voyez, donc vous n'avez pas besoin ya osenga pardon. Mais on a la segmino pardon. Je préfère les abongo. Vous n'avez même pas besoin de coller sur la TV pour nous rectifier, pour nous corriger le comoko, pour nous le babola. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas. Faites. On a moyen bien à kaka. Vous sentez à Zaranaïté. Donc, on est là en bonne santé. Merci pour votre soutien. Priez beaucoup pour nous. Et tous, nous devons travailler pour soutenir le pays, aimer le pays. Ceux qui totiki ba guerre ba tout nyosoyo ba occidentaux ba paya o bazoninga baby samboka so totiki ba baby santo ke wapi misoto na projeté tout le kamboka mususu. Donc tout va ensemble, tout va liboké et merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu et voilà, bye bye. Assainissement et ville province ya Kinshasa boyebi kombo na yango trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pick-up, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Botika to poursuivre l'édition à Mokola Lelo na page noire Oyo. Ba famille Mbule Gosi pe Pandi ba paga bazali na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère mère pendeko na bango na kombo ya Marie Kwandiza oya kufaki depuis mokolo ya jeudi 7 mai eleki na Kinshasa na yango libota ebungisi programme ya matanga boye veille mortuaire ekosalama mokolo ya mercredi 20 mai 2026 na résidence familiale oyo zwami na rue Dona Béatrice numéro 23 na quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema. Mokolo ya jeudi 21 mai à partir ya ngonga ya 8h recueillement na morgue d'hôpital du cinquantenaire suivi une exposition ya corps service religieux témoignage pe hommage ya famille ba proche pe amis dépôt ya gerbe de fleurs pe levé du corps pe départ po na bokundami na cimetière nécropole de l'éternité Yantele Bambou Nasima ya bokundami des bains de consolation ezali prévu na résidence familiale oyo zwami na numéro 23 ya avenue
Dona Béatrice na quartier Binza Pigeon na commune Yangalema. Communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki maman Marie Kwandiza P ezali signé pour la famille le 14 mai 2026 na madame Monique Pandi Bapaga. Gabana Tachou, artiste congolais azali kosa la promotion Yanzembo na ye chéri nanga bo consommer yango avec modération bamoré ya bonne musique. Un jour viendra l'eschatologie du grand soir. Ah oui, et ben Congo Kinshasa, musique bozalaki kozela, musique intelligente yango yo. Mais koki ko empêcher sentiment de bébé. Botu nanga nini? Gabana Tachou, les chouchous ya bamouré ya bonne musique. Aye libino chéri nanga Zembo oyo ezali kotuta mitema ya bamouré nyonso ya monde entier. Ingénieur Fatou Kiko Kanisa d'esclave na tango ya tipo tipo. Otrete na bongo te kile. Je resterai toujours près de toi mon amour. Je resterai toujours près de toi Farafa. Bason ya kitoko, ba parole ya kitoko. Qualité ya clip kutu koloba te na ndenge ya defwa te. Pamela Makuntima PMM Tachou Gabana autre monde Mayo seyana fleuve bakutana me basangana te. Yo peli susu komi kombo ya kosangana na nga mopanzi na yo ya talogile kibanda. Zala na yo téléphone ma chargeur na yo. Et je resterai toujours près de toi, mon amour Farafa. Je resterai toujours près de toi, Farafa. Chéri nanga, ezali déjà disponible na ba plateforme nyonso. Bo consommer yango ndenge bolingi po eza miziki ya kitoko. Ah, boyo kelanga nanu eloko oyo. Les grands Yakuza, pour l'amour de son pays. Colonel Luzolo Gérard, breveté d'état-major. Chéri nanga, oya motema e. Gile nanga, oya kibanda. Naleli mingi, pesanga bolingo. Mbuma ekweyaka, musika njete na yete. Nga pepe menino, ba plaisir. Gile nanga, oya motema e kibanda. Yuri Lusaolo, mon directeur d'Adingunga, Yannick Let Kunzonsa. Tala! En tout cas, musique ya boye, nani ya koboya yango, soki motema mabete. Boyo kelanga lisusu, eloko oyo. Simano gile, na degré ya sukae, makarage nona bakale, epimente love, na composition ya bilengi, osa spécialiste, yo rejoindre rang ya barange ya plaisir, bolingo compliqué makambo, pichukala liboka pili. Tachou! Gabana Tachou, beta bango tina suka, avec chéri nanga, production oyo ezali signé le PDG Guilain Kibanga et GKS Production. Dubaï. Inda le jour J. Soirée le Farafa. Industriel Nicole Zala. Trésor Foudre. Et pesa zouate. Et que yo. Oui. Coupe du Monde 2026, c'est Senghel Boba qui est sélectionneur. Yaba Léopard, Sébastien Desabre a dévoilé liste officielle naïe. Mokolo ya Lelo, ils ont dit qu'on composait 26 joueurs. On a bien travaillé, ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive, donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection et les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix
rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde. Donc 26 joueurs. Gardien de but. Mpassi Lionel. Timothy Fayoulou. Mathieu Epolo. Défenseur. Chancel Bamba. Aaron Wan-Bissaka, Axel Toisébé, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Patoubinsika, Gédéon Kaloulou, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Ngala Mukao, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou, Brian Sipanga, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza, Johan Wissa, 26 joueurs. Oui, on a toujours un message de fin, se dire que forcément le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Un remerciement bien sûr au peuple congolais, à tous nos fans qui nous ont suivis depuis le début de la campagne. Ça a pas été simple. Je pense que on a fait preuve de résilience pour atteindre cet objectif. On sait qu'on a beaucoup de soutien, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de la RD Congo. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26 mai. Avant cela, il y aura une conférence. J'invite tout le monde à une conférence de presse le 25 mai à 10h pour avoir un échange avec la presse locale. Et puis bien sûr, le message de fin, c'est dire que nous, on va tout faire pour pouvoir rendre tout le monde fier et donner la plus belle image qu'il soit de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale. Magasin Merokola lelo komi na suka, merci pour la confiance pe fidélité sengeli boye bakilelo ezali mokolo ya mbotama ya mbonzi Léa Belian en direct ya Brazzaville. Joyeux anniversaire azali ko célébrer mbotama na ye mokolo lelo kolia pe komela ezali rendez-vous. Profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur. Botika to dédié édition mokolo lelo na boss Clovis Katumba mutu oyo billet vert et okelaka avec un pacte P idéologie $500 c'est rien. Vous sepela gina ba image ya mokolo lelo bopesa. Merci mingi na Élysée Mbombo, l'homme de Dieu Makasa Zalaki na sima caméra régie finale ezalaki assuré na 3 fois pro de prix Vali. Wambela accompagné le directeur technique Galor Mouya. Bamata Bakita Baba Lukana Mabele, fils Mani Boika machine la préférable. Zambe Penza
abatela abakisa elebi nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te